Comment te trouver? Abalandi a JDK Mopa au TV, nous bomandé Congolais au souffrir. JDK Mopa au TV, Congolais au souffrir à niveau moko impossible. Ndeka bozomona. Mais mutaso s'occuper na ba Congolais na ndenga normal azati. Ozomona bato baso comme na niveau moko ya souffrance que na yo moko so fandi boso landa likambango mituna mais Congolais sala nini mabeni ni o mutasa na mukili oyo ozomona que non si le solution mo ezate bato ba souffrir na niveau mo boye. Souffrance à Congolais oyo penza ata na éviter bien que na poto hein bomona pasi ya bande ko na biso ba Congolais modèle au bazo souffrir un niveau moko incroyable bozo mona bino moko botala il y a pas à dire la souffrance à haut niveau tout le bas sonini vraiment bande ko ba diaspora bozo na so partout ce que dans le banini obsomo tozomona miso ba réalité za awa botala ndenge ba jeune garçon bazo souffrir donc là bangelo monter sans lobby comme que na lobby mais nous on veut pour événement nous va souffrir na kacha RDC donc nakoba que non 100% à Congolais 80% nakoba 80 baza ba pauvre yo mozomona na sibino moko bose belé na monde entier bozolanda bozomona sur 100% il y a peuple congolais le vrai peuple sont des pauvres des malheureux des misérables donc bozomona mode de vie à Congo tolingi yo totambola en bino ensemble otala ndenge nini ndeko na biso ba congolais baza ko vivre na vie moko donc très misérable donc les amarato pesa pasi quoi JDK Mopa au soda ya poto fallait kaka to sala bopo bomona bande ko na bino bosiki na Kinshasa baza na Matadi wapi Katanga modèle bazo vivre minga olobezate bazo vivre en live ce qui se passe na vie à Congolais na décembre oyo 2024 l'autre le 6